Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor. Watu kuidiwa mwana ni pende maka mtu mwa salon Mara, nazo filmé que yango ezoko. Il y a un micro. Moi je peux me déplacer derrière contour alors faut que ça m'a facilité de laisser ici vide. S'il vous plaît camarades, il y a des bazars là-dessus. Tout ça est là contour, s'il vous plaît. Comme d'habitude, vous savez, Awawa et Zali, place des alliés à Tiki Bisso. Ne bandeko wana pe aussi peuple des alliés pe boye, bazo rendre hommage ya continuer bazo la continuité ya film de ba ndoro sala ya moko na ko honorer mémoire naye. Sans plus tarder, je laisse la parole au président Rock Bokabela Bodo pour l'introduction. Il y a Tina Ogo pour une place pour eux. Bien.
Merci beaucoup. Honorable député national Ados Ndombassi, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la paix, le président de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, distingués membres du comité de l'NTPC, chers artistes, nous voici aujourd'hui réunis en ce lieu réservé par l'État congolais pour honorer les artistes, les dignes fils qui se distinguent à travers leur talent. Aujourd'hui, c'est la tristesse, bien sûr, mais c'est également une célébration. Nous célébrons la vie. On n'est pas ici pour pleurer, mais plutôt pour célébrer la vie. Le talent de ce qu'a été celui que nous pleurons aujourd'hui. Monsieur Samuel Mouteba Chaba. Étant donné qu'il a hissé très haut l'étendard culturel de notre pays par son talent, raison pour laquelle nous sommes venus ici en ce lieu hautement culturel pour dévoiler son nom qui va demeurer ici pour l'éternité. Ainsi donc, les générations futures qui viendront pourront faire un tour ici et contempler là où on a érigé son nom dans ce monument réservé aux artistes. Alors pour ce faire, je m'en vais sans plus tarder inviter Monsieur le Président de l'NTPC qui sera accompagné par celui qui nous a fait honneur de représenter l'autorité en ce lieu. Maboko makasi totelema s'il vous plaît. Tabeta maboko makasi mpona Chaba s'il vous plaît. Maboko lisusu. Maboko lisusu. Maboko, 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 maboko. Alors, lokola toza baptiste enfin. Chaba oye! Chaba oye! Chaba oye! Ok, Tobeta Tsusmaboko, s'il vous plaît. Merci. Makambo Moussouso Goloba Isake, na RTNC, Tosito Lobaki déjà. Merci. Nazo pesa courage bing na groupe Salongo. Pour groupe Salongo, boyebi que de plus en plus Batubazo Sila. Et qu'on marque psychologie, psychique, mingi mingi. Donc on aide ce groupe Salongo pour que Oyo Batikali Batikate parce que groupe Salongo est aligné de drapeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président. Alors, le professeur P. Maloba, Azali Katinabiso, mais à tout moment, Lelo Awa, Azako représenté Moulamatadi, parce que Azali député Molobeli, député national. Alors nous allons lui accorder le micro. Après Samuel Liloba, Yamote, Tofungola, Jacques Oezana Komboya, l'illustre disparu. Honorable Ados Ndombassi. Beauté. 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 C'est vrai que Matobélé Maé Baraté, je me rappelle à Zala artiste, je suis aussi opérateur culturel de Chaba Azali Kouloutou et j'ai eu la chance de jouer aussi avec lui. Aujourd'hui, Azali Bassimi Narata Motema, nous perdons un grand. Mais que dire, artiste à Kouparaté, il va survivre grâce à ma œuvre naïve. La PCP Makassi, la groupe Salongo, Makassi aussi, la famille biologique naïve. Voilà un peu le petit mot que j'avais à dire. Merci beaucoup.
mosala oyo ntango balobaka ke bana na ngai baesobe basaisai banayo balobaka tolanda bino biso tolandaki mpe bango honorable président toza kotala bango na salle du parti na bwangazo avant biso ya mosusu tozwa 75 76 biso toye ntango papa Titenge Sana d'heureuse mémoire asepelaki na baservice na biso donc disons ngai to accompagné na pièce moko esalaki succès dialogue contre sans souci 4e épisode nango avant balekisa yango na tv tosalaki yango spectacle na Paris vendredi samedi dimanche oyebiki nasala ngo répétition eza répétition nga na retenir na vie Chaba script ya solo donc dialogue na ngai mobimba ya pièce wana ya spectacle wana ayai kotikela ngango na ndako 3 jours avant répétition mpo natanga yango nazala na une idée parce que biso baartiste ata bapesi o texte okozwa esprit ya texte kozala mowumbu te me na kati ya improvisation ozala libre nareteniraki eloko ya liboso yango ya mibale humilité antuka nga nde balobaka oke so moto akufi akomi malamu nga nazoloba ya solo nabanga bino te nabanga moto abimisi moi oyo anokisaka natikali oswala na ye te natikali komona ye te ake na balabala kandakanda do c'est-à-dire azwi kanda toswani tozalaki kopartage azobengaka kombo azaobengelanga etikala mpona aobenganga ngalufar te azobenganga kombo aye na kosenga na bino bozoya nsima na biso bolanda ndakisa na biso toza bato akoyokana makasi polémique fo ekufa mpo tata oyo alali génération nyonso ajoue na biso obengaki ye na nzonzinga ayaki obengaki ye na nini ayaki mpona kotalisa ke aza sim oyo eza kokota na batelefone nyonso donc tolobaki na génération nyonso mon grand frère l'artiste ne meurt jamais car baœuvre otiki ekodemera bampe que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Biso Chaba Moscovitch. Donc, biso toza bana mike tobana kotala bavi papa na biso na télévision. Tondimaki te ke un jour biso mpe tokosala lisano mais toye na lisano tokuti bavie ayambaki biso kotravaille na bango elongo na mwa ntango ntingo tozwaki témoignage ya liboso nazopesa abenga papa Chaba na histoire nango na komaki 5 na ban asalaki version yango ya awa saka naosala version ya distribution abengaki ye ayaki tozwaki na ye vraiment azwaki parole ya makasi na filme wana ya 5 na ban epuis toaki kopréparer voyage moko fande tosala na Paris mpona kojouer na LDC aki production ya Edi Kilombo donc biso nyonso tu tozalaki na kati ya équipe wana okoti bamaki ensemble eza mpona nga ntango mosusu mbala liboso namona vesha bandenge alamukaka na ntongo na ndenge alalaka donc tozolala esika moko tozolia esika moko tokendaki makiti na Matadi tuka tozwaki temps ebele na bapapa Chaba eye koarrive tozongi nga naye kovoyage nake comme éclaireur mpona koprépare salle ya LC oyo tokenda kosala production akei nazongi après 3e tour yango mpe okende nga natikali ti na ndenge ezalaki tourne oyo ezalaki na bajani baprofile eze bato ebelebele donc pour dire que nazwaki temps mpena ya kozala na papa Chaba mpe koyebana lere nazalaki na bandal eki soki azwi temps banda okotela nga to moma na bandal emo tokenda biso tosafe kota kisambo kota suka
nga nakoma na boulevard awa bango baza na RTNC donc r nyonso pi tozalaka comme si tovandi na biso kobuta donc koyoka pere atiki biso mingi nakolobisa kaka ke nzambe ayamba molimo na ye kaka ezali vraiment papa okele malamu. Alors cela étant, nous allons passer à la clou de cette cérémonie. Robin Gabongo, honorable Ados, en tant que député national, honorable vice-président et assemblée provinciale, Bakote Lema, honorable Francis Chibalabala, Bakozala accompagné na président Masumu, na président Elombe comme représentant du groupe Salongo, na mwana ya Mkondo, Bakokende Bongo, ko Fungola, ko dévoiler plaque, ko ezala combo, ya Papa Chaba, c'est ma ngonde de sa cérémonie na biso. Abibo Longwa, vous regardez, hein? Là, ça ta famille. Chaîne là qui va le Bravo Chaba. Bravo l'artiste. Nos grands hommes, la nation. Bravo pour ton talent au service de la nation. Bravo l'artiste. Merci beaucoup. Donc il y a la caméra pour les familles. Calabo, tu vas filmer aux caméras famille. Combien de famille? Famille TV. Where would I be without your grace? Et voilà, merci mesdames et messieurs, vous comprenez à l'image déjà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre rubrique La surprise, autre vie, Makusa, non. Le regard sur le couple, non. Mais les autres, c'est le cas de descente, Nabiso, na quartier moko où nous allons rapide parce que je suis avec un frère où on va expliquer beaucoup de détails. Vous remarquez une image déjà on va l'insérer biso ndako moko kitoko bien construit neka ezalaka na ville province ya Kinshasa, République démocratique du Congo où api eza na vente bandeko peut-être pe bazara pour ça batonga basala misale belé mon négociation mutu mais place moko déjà pesa milio. Maman, papa, ndeko mwasi, ndeko mobali, de partout aux alliés. Déjà, ils ont construit dans la condition morale malamu et ils ont été kama. Donc, il y a un moment communauté n'a pas le quoi, tu auras tout près d'abino, tu t'embolleras toujours de père, puis tu peux savoir un message, tu communiqueras abino air nuance parce qu'il y a de grands messieurs, il y a de grandes dames au balandara Bionews télévision, tu peux savoir un peu sangouela ou peut-être bandeko maman to bandeko papa ba osala pe intéressé na offre na biso eza awa bumoni botala ne ba balancer biso na image
Et ça vraiment mon aîné, donc ça va détailler belé pas ne qu'on a biso ou tous années à sur place on me camper pour expliquer biso voilà. Avant de commencer biso te sera toujours merci pas être Zambé à battre la biso pe Maton Domingi dans notre sponsor officiel FBT Misalande. Grand merci à notre sœur Francine Kindembe depuis London. Merci pour la fidélité et confiance toujours na Kata Bienus Télévision. Notre frère, il y a tout ça moi détail mokier, bandeko ba on a déjà ba détail ya ndaku Zaleli. Ah, tout ça dans wapi. Awa tozali na quartier. Awa tozali na quartier Kunda 1. OK, Kunda 1. Kunda 1. Toza na Reti Lombo. Na Reti Lombo. Toza proche à école de université Izipa. Izipa Matete. Ah, Izipa Matete pembeni wa. Pembeni awa derrière nous eza Camp Kabila. À plus ou moins 30 ou 20 mètres Camp Kabila. OK. Liboso na biso tozana salle de peinture oyo batiaka ba mituka peinture. Donc tozana milieu moko boy eza vraiment sécurisé, bien stabilisé. Donc eza milieu moko vraiment eza milieu ya kitoko. Donc tout baza ba circuler ka air nyonso vraiment. Toza vraiment na milieu oyo penza civilisé vraiment. Nous voulons juste parler là bas détail et belé parce que ndako ezali offre eza ndaku ezotekama donc lopango bima nyonso eza na kati awa eza otekama pesa biso mo ba détail moke parce que na monde déjà toza na ba makambo belé nyonso eza complet cuisine nyonso eza installé makambo belé batu ba royaka ba koti ba journal lopango na ba makambo nyonso pesa biso ba détail nyonso eza na kati ya ndako. Oui, na kati ndaku toza na nyonso ezali cuisine eza déjà cuisine modernisée. Eza na ba cuisinière eza na kati nyonso oyo bazala na kati ya cuisine eza bien placé. Toza na lavabo na nyonso ezali on peut citerne. Na citerne ya 1000 litres, toza na hydrophore oyo mai obenda mai abendi mai akotisi na kati ya citerne mai wana imatina ba toilette ba douche donc toza na nyonso oyo on peut bosa na mai moto. Oui, toza na mai chauffe eau. Ils chauffe eau. Ceux qui ont branché on a maille se chauffer. Donc tous a vraiment na nyonso oyo, tous a si panneau likolo oyo panneau soleil. Donc ce qui lelo snel a eu complication na courant nae, neka courant ezala ka moi ke ndazonga a biso to na problème. Tous a vraiment na problème été. Eza du matin au soir, tous a la na courant. Tous a na courant penza eza vraiment tous a na côté. Tous a na 6 panneaux. Vous avez un convertisseur, tous a na batterie. Oyo, ils ont se chargé, ils ont payé, ils ont se chargé sous. Ceux qui couraient à se charger, ceux qui moyezali à se charger. Donc, d'un côté lumière vraiment 100%. Déjà, ma convertisseur, na bablo, na panneau nyonso, ikoui ko alimenter nini na katianda. Bon, déjà à côté convertisseur, on a déjà TV, ampoule, nyonso oyo eza lokola déjà biloko ventilateur. Côté ceux qui tous en congélateur oyo ils ont la capacité moko boye à cause de ça déjà donc mais on a ce qu'on est bossé la rabarecho à gaz parce que c'est ça vraiment et consommer donc biloko ils ont vraiment la consommation ya gravité donc convertisseur na biso na batterie na biso ils ont la capacité penza ya ko allumer à cause de ça oignon sur ça na moi capacité ya makasité lokola ba TV ba biloko lokola on a ba lumière donc on a ba ventilateur donc on a vraiment sans inquiétude vraiment. Voilà. Mais déjà ce tout bah ils ont combien de chambres, ils ont la toilette na kati, moi ba détail mukio. Oui, tous on a 3 chambres, na double salon. Tous on a double salon, na salle à manger, na salle de séjour. Tous on a petit salon, likolo ils ont salle de séjour de salle d'études. Okolo on a se bana ba lié ba tam ba sololi avant que bokende kokota na ba chambre ndenge ba mataka ba ko vanda wana études ba bimisi ba livre les petits salons les likolo tous on a toilette visiteur les on a assez escalier avant matin comme on a toilette visiteur tous on a toilette les garçons na ba fille les on a na katikati tous on a toilette ya ba parents les on a quatre chambre ya ba parents à part ça tous on a balcon oyo ezota la balabala mutu chaque temps azani avandi azu mon pépé comme il faut. Merci beaucoup. Toza na cuisine ya munene donc on est vraiment bonne équipe. Merci vraiment. C'est gentil déjà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous avez compris la manière dont Ndorona Bisso a expliqué Bisso déjà bomoni ba détail nyonso. Donc n'hésitez pas de nous appeler. Déjà tu retient bino à contact na ba propriétaire ya lopango.
Déjà, boyoki nengen de comme mobile lobby, ils ont 3 chambres et salon, double salon. Ils ont la toilette ya ba visiteur donc na salon pembe na vont matascaliou qui na ba chambre, toilette izawana, soko matili kolo. Ils ont la toilette ka boli chambre ya bana basi na chambre ya bana mibali et soko koti na kati ya chambre ya ba parents, ils ont la toilette na bango moko ya ba parents. Donc n'hésitez pas déjà de nous appeler, vous qui êtes là ou vous êtes intéressés de partout vous êtes et vous allez toujours wana poto pe sabino ba détail et belé na privé. O ezaika poto la sabino image, botala la manière est-ce que bana mboka pe bazotonga po bazosalisa pe bandeko mosusu peut-être ozara mabele ozoki tango tonga te maka mutu et susu mutu benga ozasko ba beaucoup ba détails pour na prix mutakufa te. Nyonso basola rango benga biso na ba numéro où ils affichés au bas de vos écrans. J'espère, je crois, de partout au Brozala Bino de suite. Voilà, un grand merci Nabino no Sobolandi biso na moi rubrique moké oyo tranche spéciale o to yaki nango awa to kitaki vraiment na kati ya matete to koti bien nzela ya mutu kezali. Je crois que AP parking ezali mutu ke kotawa donc awa je crois à des voitures à Kokotawa. Moko ayebwe. Donc, on a déjà mon bimba. Biso lumière, donc électricité. Ce qui est dérangé, biso de l'autre côté à Snell. Tokomi to misamate parce que tu as un convertisseur 6 panneaux soleil o iwana ils ont alimenter biso servi biso na lumière ventilateur ba bloco amikem ko epezarate et de l'autre côté la cuisine ils ont bien équipé déjà ceux qui de l'autre côté il y a réchaud neza ba cuisinière pour la électricité normale ceux qui du mois koko soko to Snell ba ya kana réchaud gaz. Neka Isale Maka, nous sommes vraiment dans le bon. N'hésitez pas de nous appeler déjà dans plus 243 89 86 89 930. Là, vous irez en direct pour au Tchabino déjà. Na propriétaire, il y a ici Oyo. J'espère, je crois que vous soyez bien. Tout ça direct. Ils ont été les cabo et Kenda non. Ils ont direct et ils ont remonté au banc à Pesa. Donc le quoi il est qui n'est pas juste topé Sabino message. Et yamala mozali place kitoko to koti bema kimia na mutuka ezati o mabulu soki ninte to koti bena à l'aise très à l'aise et je crois que ceux qui vous solliciter to bo sepeli na offre oyo bo hésiter te pour biso peut to mekape ko sala yango malembe et ça la biso bien. Voilà, si Dieu ne revient pas mesdames et messieurs, on va se retrouver dans le prochain numéro pour parler des d'autres rubriques. Aujourd'hui, c'était juste une tranche spéciale, il y a offre oyo bimeli biso de nous tope ça sangwe pas bana mboka bazali bana mboka de partout bozali même na Kinshasa, même en Afrique, Océanie, Amérique, Europe, bisika pi bozwami bobenga biso boza biso na ba numéro na biso to kopesa bino ba détail et belé o esengeli pona offre oyo ya lopango mobimba ezotekama. Merci beaucoup. Oh merci Jésus. Na futeli yango bongo te ngolwe kutinga écoute ngai bisika na kana te nazweli yango facture te ngolwe écoute ngai na tango na kana te une faveur accordée librement à quelqu'un comme moi, Jésus, quelle grâce c'est que j'ai trouvé à tes yeux. Ngoloué, 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 yeah, yeah, oh, oh, oh. Ngoloué, ngoloué. Orpheline de père et de mère, les lobali paye au body.
Where would I be without your grace? Jésus, ta grâce m'a sauvé.